Et c'est un mingi bande kubalandi qu'on retrouve bien dans compte Tindika télévision chaîne dial et mais la cabine actualité na tango esengeli na baka toujours kimia et reni partout na mabota na bilo malgré moi kosu mongongo eza malamu te kasi toza toujours présent pour na kopesa bino ba sango ya République démocratique du Congo esengeli kosimba que bande kubalandi après discours ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi makambo ngani pe ba résultat ekomi palpable ndeni bande kubalandi tokola kisabino na ba video lenge kani drone oyo ya Monisco ekwei na parc national ya Virunga oyo tuzali kobanga est-ce que ba image na kati kuna ebebi te kasi nyonso wana FARDC nde atiraki pe drone wana ekweyaki plus de 1300 personnes tuées. Voilà, nazali kotala agenda nanga pour exactitude ya mai nazali ko ebisa bino plus de 1300 personnes tuées kuna na ngambo ya banguna ya biso na Rwanda pe 200 personnes blessées matanga na ngambo ya Rwanda kasi ekosuka wana te to baki to kena bango tina suka malgré mokonzi mboka lobaki akokene nanu na première canal ou apesa kibiso par voie diplomatique. A déclaré guerre, oui, mais voie diplomatique, et so futa, peso qui est déjà malam, kastokumona, nyosoana tout au long, il y a émission, on a biso, bandeko balandi, tika, lisusu, esengel kosimba ke, bandeko, il y a inspection générale, il y a mapinga, bakitaki beaucoup na goma, pour na soutenir, pe kopesa ba action sociale, na ba nyoso, bazalaki, pour na koki, ma guerre, ba batamaki, na ba zamba, na ba mboka ya nzinga bamelaki bango aide humanitaire ya mwa biloko akolia mwa elamba kozibika malili pe lisusu mokonzi ya mapinga akendaki pe pona kosala inspection sur na domaine ya sécurité ateyaki ba imboka pe ateyaki ba mapinga ni tolanda vidéo putozonga na maso na biso c'est parti. Visite d'inspection de troupes sur la ligne du front ce 3 novembre 2022. Le sous-chef d'état-major général chargé des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chitambwe et le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangumashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo. Des questions sérieuses en rapport avec la guerre ont été abordées avec les unités alignées contre les M23 dans la guerre d'agression à Rutshuru, explique le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Après, le général Chiko Chitambwe, sous-chef d'état-major général, a visité le bureau qui devra abriter les forces des États d'Afrique de l'Est à Goma. Ici, le général Emmanuel Kaputa, commandant des opérations et renseignements de l'EAC, explique. Il a été question de faire l'état des lieux des installations que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 mois. Et compte tenu de l'imminence de l'arrivée du commandant force, ainsi que sa délégation et des troupes du contingent de l'armée kenyane, il était important que cette visite ait lieu.
Nous sommes prêts à recevoir le commandant force régionale, sa délégation et les contingents. Nous ferons face à toutes les situations d'administration, de logistique, ainsi que d'installation. Entre-temps, une forte délégation conduite par le ministre de la Défense nationale de la RDC séjourne à Goma avec pour mission résoudre la crise humanitaire due à la guerre de Rutshuru, mais aussi la crise sécuritaire due à la guerre d'agression. Voilà, les akiba action ya porte-parole ya armée kuna na Nord Kivu Bolandi penza elongo nanga boende ezalaka ba déplacer bazana besoin lisungi na bino na betaki sete mikolo elekaki poko ki ma guerre ezali pasi bango te balingaki bakende kovana na contre wana nzambe nda cha bango wana kasi vu makambo elekaka mingi ya bitumba bazali ko convoiter ba matière première za kuna au place bango bavandi de bakutami na situation wana bandeko balandi kasi après discours à mokonzi ya mboka réaction ya baebele batwitaki bakomantaki mpe batindaki biso bavideo kasi na kati ya bayi nyonso wana tomonaki Francis Kalombo na compte ya ensemble apesaki mpe makanisi na ye par rapport à discours à chef de l'État mpe lisusu tomonaki ndeko Jean-Claude Katende asalaki mpe makoma oyo baka tweet mpona ntina ya koloba face ya discours ya président de la République tomonaki setiki kuni bazali tellement ebele kasi bango nyonso balobi eloko moko ya malonga te kasi tokamwe mwa moke Francis Kalombo na ngambo ya Moïse Katumbi mpo tolobelelaka ntango nyonso ete na ngambo ya ensemble pour des changements eloko moko te bazalobaka depuis mboka na biso ezali agressé kasi mbala oyo babi na silence na bango mpona koloba bakanisaki mokonzi akopesa fe go tosala guerre mbala moko kasi mokonzi akie na voie diplomatique mpe ya kimia ezali mpe likanisi moko ya malamu mpe bagene bakota massivement na kati ya armée bandeko balandi kasi oyo toretenaki mpona bino ezali bandeko oyo ndeko Jean-Claude Katende alobi discours ya mokonzi ya mboka ezali malamu mpo mbala oyo akopesa chance na baopoza bakutana mokonzi ya mboka alobi totika topona bacouleur politique te tosangana biso nyonso mpo tobunda mpona cause ya ekolo ye alobi wi ezali malamu mpona ntina ete akobengisa mbala oyo Fayulu akobengisa Kabila akobengisa Moïse Katumbi bavanda basola mpo bazwa solution mpona Congo. Est-ce que nayebi te moto azo décortiquer discours ya président de la République na ndenge na ye eza mpe likanisi mokonzi ya mboka na ebandeli tozonga abengaka bato nyonso alobi boya mpona cause ezali moko likambo etali Congo totambusa yango malamu bamosusu bayaki lokola bana ya mbeme nzoka bazalaki bankoi tomonaki ba Moïse Katumbi wana bayaki basala opposition républicaine tomonaki ndeko ya MLC yaki ti lelo azali na kati ndeko Fayulu yeka na vérité des urnes na ye ndeko Kabila pe asalaka na union sacrée malgré panzana azalaka excusez-moi azalaka na lisanga na bandeko ya pouvoir kasi kabwana o lelo tusikana na union sacrée kombo nango ekiminga kasi koya na mikolo ya FCC cash ne banda obengango kasi tokoma na union sacrée bakobengisa bango lisusu mpona nini mpo basi bayaki tosololaki tozwanaki bato yo pesanga oyo tosangana toluka ndeni ya kotambusa Kongo malamu kasi bango baki koluka part ya gâteau pesanga pouvoir aboyenga te yo pesinga muke yo pesinga ministère aboye po anini te nga alingi primature ekomi kowelela baposte mokonzi ya mboka alobi non nga na ye mpona kokabola gato awa te toye mpona kotambusa mboka na ndenge esengeli yango monaki tula mwisi ya zaza babendana tozokaka badéclaration babimaka pe te Moïse Katumbi abimaka te FCCC tikala batokabwana bakenda bazoluka ndenge ndina koya na dauphin na bango me ezosimba te kasi discours ya mokonzi ya mboka mpona bayebasa mayele bayebi nini
oyo mokonzi ya mboka alobi na kati nalandi ndeko moko na baetando alobi bomoni discours wana ya kodorlote ya mawa c'est parce que Félix azobanga Kagame c'est parce que aza na accord mpo yenda apesa ye pouvoir nakambo makambo ngo bakor ezongi lisusu ezalaki président nommé tozongi su na bakor kasi ndeko oyo azali kombata atindeli biso video oyo mpona koyebisa bino biso deja toloba yango mingi na kati ya baplateau na biso atindika ke bakor oyo tolelaka ntango nyonso accord alemera président Félix Tshisekedi azalaka nanu na ngambo boye te ye azalaka na opposition elongo na tata na ye ntango président asala 18 ans na pouvoir ateki mboka na baministre na ye biso tozalaka te aye kokuta yango kasi azali koluka kosala nyonso mpo ete bakor wana ezala nile sans effet mpo eza deja nile sans effet balobi ata parti ya moke ya mboka na biso ekokabama te mpe kolongwa na Congo te mpo carte ebeba botaka décor au carte ya République démocratique du Congo ezala nango bata bakati mwanda mode etengama kitoko te na yango tozwa elema ya combattant oyo loleka nazali koexplike biso bakor ndenge bateka mboka na bandeko au ministre ya défense ministre affaires étrangères atangi na bakombo na bango peti lelo oyo bazaka na sanction te tozomona bango baza kaka kotambola komata kokita kovoyage ata moto azwa interpellé bango aza te tozwa elema ya combattant oyo sur bakor signé na pouvoir passer plutôt jour na masolo na biso c'est parti. Je suis très furieux. Naza na colère makasi. Ya omona que mon pays a été vendu depuis 2012 par 3 individus. Moko ateka na ye depuis 2009. Mibale ba ye ko silisa côté ka Congo na 2012. Pendant que nga na vanda na Congo nzoka nde Congo basi bateka soki basi bateka déjà biso toyebaka te to vanda na Congo. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on leur a donné de plus précieux ces 3 personnes pour que se permettre bateka Congo le plus précieux bapesa ki bino koleka RDC ezanini banani bateka ki Congo. Nous sommes le 12 mai 2012 wana ndeko oyo Crispin Atamatabe yokana nokombo Crispin Atamatabe wana za ministre ya défense wobike yanke oyo akende ko signer bakor asigner bakor na ministre rwandais basignela wapi na Rubavu eza frontière oyo ya RDC côté ya Rutshuru kuna na Rwanda. Donc contenu na bakor na bango za kinini alo bien andimi na ye armée rwandaise côté na ngona RDC et banda ko surveiller 9 frontières nyonso ya Congo. Imaginez-vous un peu mutu aboye basine bakor après oyo Tshisekedi basi lisi place wana te même moi ta la rapidité bazaki nango le 12 mai 2012 wana ministre affaires étrangères Alexis Tambomwam Alexis nazoyebisa bino tozo bebana. Je suis de la société civile, je viens vous dénoncer. Tozo bebana cette fois-ci. To bebana cette fois-ci. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alexis Tambomwam ministre yanini ya affaires étrangères, ye a signé un accord wapi na Rwanda. Contenu bakor ezani à permettre renseignement militaire rwandais. Bakota na Congo, ba surveiller ka Congo mobimba. Imaginez-vous, je n'ai jamais vu, même on a potona na monate, mboka moko, oyo bendi ma renseignement militaire na bango, et comme esclave na renseignement militaire, même nzamba ko lingate armée na ye, eke ne kokota kuna sala ka intérim mais pas satan ezalaka te. Ezalaka te. Ce qui nzamba lingi biloko na te, comment nous pouvons accepter? Tala ndenge mboka te comme depuis 2012. Toyo comme yanke oyo Raymond Tshibanda mususu yanke oyo kaka bato akabila na 2009. Ozoka o M23 accord ya M23 wana ya 23 mars 2009 Raymond Tshibanda wana ya za ministre ya coopération accord relaxani aloba andimi ba Rwanda ba koma ba Congolais tala Raymond Tshibanda nenga zo fula mbanga na zo na Congo na Kinshasa tala nazo kitamboka mokonza mboka tana no makamususu mupanzi nous on n'est pas là pour négocier bateka déjà mboka biso vanda na Congo donc comment ba locataire na Congo Raymond Tshibanda a signé accord wana na M23 pour que bango ba Rwandais ba comme ba Congolais et il ne s'est pas limité par là. Non seulement ba comme ba Congolais mais ba participer à capé na ba activité non politique c'est-à-dire ba comme ba ministre, ba comme ba mandataire, ba comme l'administration congolaise. Oso mona wat.
Oso mona wapi. Nzamba tikala kolinga te akote mupanzi ya Satan. Satan pe memema. Mais bino molingi boko misa sikoyo Congo et comme dirigé par le Rwandais. 3 personnes ont vendu la RDC, mais ma famille n'a pas besoin de Kinshasa. Nos frères sont en train de mourir à l'est du pays. Tout ça, besoin combien de responsables n'a Félix Tshisekedi, chef de l'État. Makamu na bino wana ba négociation mopanzi. Raymond Chibana, ngana zo kitena mboka. Alexis Tamomoto, ho kitena mboka. Yo oyo soki Crispin atama soki atama. Hein? Nazo kitewana soki atama be soki waneni wana. Non, les Congolais nous allons marcher et si les accords que vous avez signés, ça n'engage que vous et vos familles. Ça n'engage pas la République démocratique du Congo. Ça n'engage pas toute la RDC. Biso toyebi accord wana te sont des accords occultes. Trop c'est trop. Biso tango tozoya bino nanu tobwila nanu bino. Ngana zo kitena mboka. Tozobwila nanu bino to sila nakaka wana. Trop c'est trop. Et tout ça, c'est ce que les motos a signé. C'est ce que les nationalités d'accord. Mais bino mosi moteka mboko depuis que c'est que des ça. Na 2009 c'est que des ça. 2012 c'est que des ça. Bokansa ki na osala ba recherche te. Na zui ba accord oyo. Na za nango a. Tozoko beba na mboka eko simba te. Le Congo n'est pas à vendre. Qu'est-ce qu'on vous a donné le plus précieux? Oui, bon, c'est pas si Nabino, pour vendre en échange la RDC. Non. Nazana Kanda, en tout cas, Nazo Kitamboka, Naïpe, n'a contribué, derrière les FRDC, n'a contribué à Mboka Nangai, la position de la société civile. Ce qui peut pas décréter guerre dans Mboka, Munduki. Je vois ici en Europe, Namoni, les Ukrainiens, ils ont abandonné l'Europe, abandonné, défendre l'intégrité autoritaire de Bango. Nous devons le faire autant. Trop c'est trop. Mais les 3 personnes et les 3 individus ont venu, mais venu dans des institutions qu'on a, baso fongola manga na bango, c'est ce qu'il dit. Et vous parlez des élections, alors que le pays a été vendu. Tous qu'on récupérer Congo na biso, et les Rwandais vont vous suivre, vous. Kabila na batunayo, vous allez payer. Bino ne ba Hollande bino. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Nakasi nakanda. On n'est pas là. Merci. Voilà, Bandeko Balandi. Merci Nandeko oyo pour l'éclaircissement pesibiso. Poston tolobaka lo aba formant les belé bazolo bamangamba lokuta kasi lokwa boki ko kundolela kisike moto a peuple congolais ezongi pona ko luka vérité ya makambo etali vraiment mboka na ye kasi na yango tolelaki lelaki professeur André Mbata na yango abimi na silence na ye nani le professeur André Mbata oyo wapi na exposé na ye wapi kani bazali ko luka sa et là ko expliquer mokili mobimba nini ezali ko simba te na kati ya mboka na biso akenda ki pe pona ko expliquer na forum oyo que ezali Rwanda nde azali coopérer na ba force négative na Afrique mobimba na ndenge nini na ko soutenir et bazali soutenu par ba occidentaux wana ba propos ya le professeur André Mbata na tout au long ya forum oyo ba bengisa ki a expliquer na mokili mobimba ndenge nini Rwanda azali ko opérer pe na kati ya mabele na biso tolanda vidéo plutôt zonga c'est parti. En fait, les gens qui ne veulent pas notre décollage, ils profitent quand nous voulons nous organiser, ils nous créent la guerre. Même ce qui se passe à l'Est. C'est encore ces mêmes réseaux-là. Quand ils trouvent qu'on est sur la bonne voie, on veut finalement décoller, comme nous sommes la gâchette, comme disait Frantz Fanon. On veut décoller, allez, on nous crée un truc. On invente des motifs, FDLR, on invente des motifs, haine tribale au Congo. Haine tribale, vous êtes de où est-ce que vous avez vu la haine ici à Kinshasa? Alors, on invente des choses là. J'étais en Éthiopie lorsque j'étais en train de balayer l'argument des FDLR. Moi, j'étais gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Avec les Nations Unies, la MONUSCO, le HCR, nous avons rapatrié la plupart des réfugiés rwandais, combattants rwandais, qui sont en République démocratique du Congo. On a assisté à quoi? On a assisté au phénomène de recyclage. C'est-à-dire, nous envoyons les gens au Rwanda et les Rwandais les renvoient encore au Congo. Le recyclage. Donc, on recycle les FDLR, on recycle les réfugiés, on recycle les combattants en les renvoyant et on les... Comme c'était un enregistrement biométrique, c'est déjà qu'on avait déjà enregistré de manière biométrique. Quand on les rattrape sur les sols congolais, on retrouve que c'est des gens qui ont déjà été régulièrement ramenés chez eux.
Alors à Addis Abeba, je parle à la commission paix et sécurité pour dire, mais même ces FDLR-là qui ont tué chez eux, qui ont commis le génocide, ça fait combien? Ça fait 28 ans. Moi, j'étais professeur en 1994 à Goma. Lorsqu'ils sont entrés, la moyenne d'âge de l'armée de Abiyarimana était située entre 22 et 45 ans, 50 ans. Calcul simple. 28 ans après. Celui qui avait 22 ans, à quel âge? Il a 50 ans. Celui qui avait 40 ans, il a quel âge? Il a 68 ans. Alors, les vieux et gens de 68 ans, ils considèrent quelle menace contre le Rwanda? Alors, on amène comme ça des choses au niveau international pour dire la RDC, la RDC. C'est des gens dont la moyenne d'âge est située entre 50 et 80 ans aujourd'hui, qui vivent de la cueillette et du ramassage dans les forêts antédiluviennes de la RDC. Et c'est ça qu'on brandit tout le temps au niveau de la communauté. Merci Nabino Bandeko Balandi na yebi ki bosepelaka tango nyonso to proposa bino ba vidéo pamba te TV za radio te to tshela ka bino ba vidéo à l'appui pour na tina ko lakisa bino nini to lobaka pe information appuyé na ba image kasi nyonso oyo tozali ko vivre na mboka na biso ba agression ba terrorisme ba convoitise biloko belé, c'est parce que kolo apambola mboka na biso na kita mingi tolo bango batu mususu bamonaka on dirait tout ça la ba jeto olanda batu moko boye kita na so ebisa bino que tozali na uranium oyo na ebite nenga ko expliquer bino na ba image tout à l'heure beaucoup mona yango tomoni uranium na mboka shikolo mwe oyo bakanga yango batu ba exploiter le souté mais ba soldat nde ba komisa yango kasi ba soldat ba komisa yango copie ya ko exploiter circuit mobimbeza singa mulai kasi soki totali pe bien na sima na bango eza na loboko moko ya munene eza ya noir te meza ya pembe wana ya mabe bazoma lokola ba agneau po bazwaka ba uranium ya mboka na biso bakendaka nango na libanda mboka na yango tolanda élément ya Vox Africa oyo esalaki ba recherche poto yeba uranium wana imaka ndenge nini pe bazwaka yango ndenge nini. Voilà bandeko balandi tozokende mwa lombango tango ozopesa biso pasi kasi bo continuer ko liker ko s'abonner na chaîne biso tindika kasi un grand merci à nos boss refin qui sont po ba onde ba pia biso confiance ya ko bima na betando na bino pe ba suggestion na bino nyonso ezali ko komela biso na ebisa ki bino na bandeli que drone ya Monisco ekoi na parc à Virunga kasi ya pasi eza koyeba te est-ce que biloko eza na kati ebebi te FARDC bombardé makasi penza plus de 1300 personnes bakufi kuna na ngambo ya Rwanda Kigali donc matanga na ndenge ko sakante na 200 blessés bakoyoka moto balingaki te bakomi koloba otozonga na corps ya Rwanda tokozonga na makambo ya Nairobi tosengaki awa bazwa batango bazonga na bango baboyaki bayoka moto FARDC à l'avant nous sommes ensemble tolanda ndenge nini drone nango ekoyaki c'est parti. Buenas tú, wengi tuko nakosa kama ndiko hae drone na ndiko ni kuna makamera iko na nini nyingine ndio kuna pitapita mwanga sasa hivi kwa kunyonga tuko fasi moja nitaka mkania Musa wengi tunataka kama Musa jo nitaka drone imeshaanguka hapa kuna maparashute na nini motere ndio kuna ngurume sala ongea na badanje mimi nenda nyuma nitawapa watu tuko na wasaba bashafika kukati soutenir na wengine kupale tunaela navo kacha na kama itakuwa Mungu atasaidia tu tunataipeleka sasa tuko na kombata vipi tuifikishe mwingine
tunaenda nayo mgine kwa ifike mkazinyonge njoo kama tunaingiza kama tabomola wanatoka na kata parki hivi tuone jinsi ya kuipitiza, tutaona kama itapita ndio watu kama twende Ilunguza kama tuingoe na tuko na order tu kama inabeba nini, kuna makamera malicho nyingi ndio watu kama tuko nini bado kubola nao ongeza ikosa kisha njia inaharibika nanduka njia. Coup de chapeau FARDC liboso tokende ndenge mokonzi ya mboka pesi go ba jeune boya ebele. En tout cas ngaso na ngina mikumba na ngao na zana ngote mena ken armée penza pona kobundela ekolo na sibiyumbu ina sina conscientiser ki na ndenge kosakana te esengeli pa kenda bunda na ngambu penza ya mapinga na biso na yango ba jeune nyonso mokonzi sa pesa ki go bokende komisa bokota na armée pona kobundela mboka na biso. Kasi le coordonnateur ya communicateur plutôt ya UDPS na kombo ya Laurent Mayele a salaki mwa communication na ba nyonso pona tina discours ya chef de l'état po musana na bango pe musana na biso eza ko communiquer bolanda ndenge apeselaki na antenne ya Tindika. Bonjour à tous. J'ai fait la vidéo pour interpeller la conscience de tout le monde, surtout de mes collègues, communicateurs et communicatrices. Chers communicateurs et communicatrices, l'heure est trop grave. Hier, nous avions tous suivi le discours du commandant suprême de FARDC, l'homme du moment Fatih Volcan. Nous sommes attaqués par les Rwandais à travers les M23. Alors soyons trop vigilants. La guerre n'est pas seulement sur les terrains à l'Est. La guerre est aussi médiatique. Parce qu'il y a certaines presses qui publient du n'importe quoi pour décourager nos FARDC qui sont au front. Alors soyez trop vigilants. Nous n'avons qu'un seul pays sur la RDC. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État, c'est Fatih Volcan. Nous n'avons qu'un seul parti, celui des PES, dirigé par le chouchou de la base, l'infatigable Serge Augustin Kaboul. Quelles que soient certaines réalités, celui le chef du parti. Alors j'appelle les communicateurs et communicatrices d'être vigilants. Ne vous limitez pas seulement sur vos comptes. Abonnez-vous sur les pages. Il y a des médias occidentaux qui publient du n'importe quoi sur la guerre. Alors, soyons là. Défendons notre pouvoir, défendons notre pays, parlons du chef de l'État. Parce que le chef a la bonne volonté. Le chef n'est pas à l'aise. Le chef se bat pour le changement, pour la paix de nos compatriotes de l'Est. Alors ne nous laissez pas manipuler. Ne baissez pas les bras. J'appelle à mobilisation générale sur le compte Twitter, surtout chez journalistes ici, le Rwandais, Stani Boudjakwira. Boudjakwira, c'est Tchamak. Soyons nombreux, 7 sur 7, Jeune Afrique, RFI, France 24. Abonnez-vous massivement. Défendons notre pouvoir, défendons le chef, défendons notre pays. L'air est trop grave, la vigilance exige. Tous derrière le chef de l'État, le commandant suprême. Bon début de week-end à l'homme moderne, les DG les plus compétents. Jean Tchoumbi, le patron de l'autorité d'aviation civile. Bon début de week-end à mon général, Franck Bamunda et Bendam Moutou. Bon début de week-end, général Djoun Tcheban, Machamoumé. C'est votre humble communicateur du terrain, Laura Maïl, André de quelque part. La vigilance toujours. Voilà bandeko balandi na ngambo ya société civile de la RDC kama kabongo na mwana mboka Christopher Ngoi apespina coup de pouce na ba jeune nyonso ba kende pona ko soutenir pe poko s'enrôler na armée na biso ko lanisa makaka discours ya mokonzi ya mboka pe lisusu bandeko balandi. En tout cas coup de chapeau na mokonzi ya mboka par rapport à discours na ye lolenge nini mwana mboka Christopher Ngoi atalisi penza makanisi na yango toloba mingi te video lo bana place maloba tolanda élément oyo.
de la société civile de la République démocratique du Congo sur la contre-offensive des FARDC. La société civile de la RDC réitère son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité de la RDC et encourage la montée en puissance de celle-ci en vue d'une reconquête totale des localités occupées par les terroristes du M23. La société civile de la RDC appelle, au-delà de tout clivage politique, religieux ou tribal, à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation derrière le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la PNC, afin de combattre le Rwanda à travers le M23, ainsi que tous les infiltrés rwandais et pro-rwandais dans nos institutions et organes de décision. À cet égard, elle réaffirme sa position communiquée depuis le 26 mai de cette année lors d'une conférence de presse pour une guerre sans merci à mener contre Paul Kagame et son régime dictatorial. Pour cela, la société civile de la RDC exhorte chaque famille congolaise qui le peut à envoyer un enfant vaillant sous le drapeau pour la défense de la patrie. La société civile de la RDC salue par ailleurs les récentes déclarations des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Espagne qui, enfin, invitent le Rwanda et les tiers à arrêter leur soutien au mouvement rebelle M23, de même qu'elle félicite la décision longtemps attendue du gouvernement congolais d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en RDC. La société civile de la RDC dément formellement les déclarations récentes du gouvernement rwandais qui continue à rêver sur l'existence des FDLR en RDC. Les élucubrations de ce pays agresseur cachent mal son incapacité à justifier son action aux côtés du M23, et ce, en violation des accords de Nairobi et Luanda, qu'il tente maladroitement d'opposer à la RDC, qui agit légitimement en pays souverain devant protéger l'intégrité de son territoire national. La société civile de la RDC martèle enfin sa solidarité infaillible avec nos populations de l'Est et du Grand Bandundu, victimes des affres de la guerre et des violences barbares. Que Dieu bénisse les FARDC et son commandant suprême, et que la paix revienne rapidement dans l'Est de notre pays et dans le Grand Bandundu. Je vous remercie. Na yango tokolemba te kopesa bino masango tokolemba te ko conscientiser bino komona makambo ya boye bandeko balandi epesi biso mayele ndenge nini ya ko philosophe sur avenir ya mboka na biso ndenge nini tokolakisa pe bana na biso moni l'époque na biso ekendaka boye ezongaka boye bato bamonaka mokonzi ya mboka zoba na ndenge bandeko kieka na voie diplomatique abwaki makile tanga kasi na suka nango to remportaki mpona kolobaki manduki kaka eresoudaka ba problème te kasi voie diplomatique pe memaka na makambo moko ya kitoko pe ya malamu basoda na biso na front bazali kobunda kasi ezali na badongolo miso bato ya mabe basa toujours wana mpona ntina ko décourager pona tina ko yiba mbonga ba soldat pona tina ya ko sala que bazonga na sima awa déjà FARDC s'engager na ko kende et récupérer déjà
Kibumba récupérer déjà bamboka ebele bakoyo mwanja soki nde nini biso kutu totanga yango ata te nzoka tozala bamboka ya makasi ba mystère ba village donc ba production zo makuna donc fallait ka guerre ezala pour makambo nyonso esalema likambo ya état de siège bato nyonso batelemaki mpona koboya état de siège bandeko balandi tokofongola dossier wana kasi na Assemblée nationale ya mwamba moko zoleka na wana me batie zelo tokolobela yango banani bazali pe na sima ya makambo nyonso oyo tozali kovivre. Est-ce que président, est-ce que badepute kande baoloba na bango po ba vérité comme kobima moke kasi tozolandela makambo wana malamu sur ba détournement sur guerre ya este na sur ndenge bazali kobimisa ba secret ezali kokeko koma na ngambo adversaire kuna ba M23 na mouvement ba 23 mars wana ata baza ba congolais makambo zoleka na boîte interne ya Assemblée nationale ezokoma kuna ndenge nini. Donc mikoloko ya tokolobela yango tokomi vraiment na suka ya amaso na biso bandeko balandi soko sepeki na émission nanga numéro ezali affiché wana partager émission oyo na baye banso baye balikambo le vrai problème oyo ezali koleka na République démocratique du Congo pour être lobby to bongisa 2023 arrive tikana pesa déjà un grand merci à papa Kennedy Kabongo depuis Canada, futur député provincial na biso en tout cas déjà tombelo mukako so poso lui déjà na ba action ozali kosala sur le terrain pe yo oyo lingyo ya na mboka pona tina o apporter un pierre na yo lokola ba talibanda bazoya yaka la porte est ouverte bakoyamba yo. Un grand merci à papa Joki Kumanda bino so bolanda katindi na moli papa Sami na Paris, papa Dani na Bruxelles, papa Norbert Kazadi na Lubumbashi na sima caméra tozaki bongo ingénieur Biumbu na montage Mike Luzaid tokutene mikokoya bye bye.